azobima na kati ya baselile wana abimi na baplace wana na baprison wana abimi na kati sikoyo kobima abimi azoyemba naoki fois ya moto ezoyemba nde molimo ya nzambe ezoyebisanga na tala na baluki na tala boye namoni nde na remarke ke eza sila ntango namoni sila nabi na comprendre na molimo nanga nayebi moto oyo nayebi mwasi oyo po sila nalobi nga mola motema me makambo ntango oloba na motema molimo ya nzambe azoyoka donc naosolola na molimo ya nzambe nde molimo ya nzambe azoyebisanga oyo eza sila azoyemba me nzambe azali koyemba nayebi yango te nakangi mpe nzembo yango te nakangi mpe baparole yango te elo te eza makambo spirituel me namoni azoyemba azoyemba même frère ali maintenant nzambe apesi ye donc koyemba mais ce n'était pas ça en fait nazomeka kokota mwa moke na message oyo nzambe apesaki alors ntango azoyemba azoavance azoyemba molimo ya nzambe esiko abandi koyebisanga omoni sila omoni ndenge azoyemba wana azoyemba pamba te azoyemba mpona mwana oyo aza na libumu na ye amen azoyemba mpona mwana aza na libumu na biwi mpona libumu na ye akumbisi yes nzambe alobi yango na présent amen akumbisi baza na zemi alors azoyembela mwana oyo ye amemi na libumu Hosanna chanson ya louange bible ezobisa biso na livre ya psaume ke david azalaki koyemba na bavictoire soki alongi koyemba ezali mpe signe ya délivrance soki olongi likambo mokomisi nzambe azalaki kokomisa nzambe na bachan na bacantique azalaki koyemba na kopesa awa baverse ebele ezoyebisa biso makambo ya délivrance ya banzembo psaume 59 tobandi na verse 7 psaume 7 psaume 7 oyo ezali psaume na kopesa momasila ya suka psaume 7 de 18 psaume 9 psaume 51 psaume 75 bapsaume oyo nyonso psaume 92 eza nyonso to so totali psaume mobibi eza kaka bacantique na bacantique eza banzembo oyo david azalaki kokumisela yango nzambe na babitumba so babundi babitumba mosusu bana ya israele so bakani bazalaki kokumisa nzambe na baloyemo soki barecevoir eloko donc na réception ya victoire na bango bazalaki kokumisa nzambe alors saint esprit ezoexplike nga ke azoyemba bongo po arecevoir quelque chose po arecevoir une bénédiction bénédiction ezalaki na côté ya enfantement baneo babolingo nzambe apambolela na mino esika nyonso ezwami bino na mdg bokolanda mdgd tv mafuta ya sika ezali nga bino la grande dame mère Dorcas tokokontinue bavoice wana kande boti koyoka yango tokokontinue yango boyoka message oyo nzambe apesi mosali na ye apesi prophétesse na biso oyo aopesa bamessage mwa ebele mpona bandeko na biso bacomédien et personnellement nazali vraiment intéressé na message oyo ya ndeko na biso Sila Bisalo SB. Les amis, makomi ezoloba je crois na Isaïe 66 quelque part hein, na 60 et quelques wana fana fungola passage wana avant na sala émission mais bon ya gravité be eza na verset moko na omeko limbola ngo hein tellement na tanga kala so na lobango ne bakomi en français tamso na loba n'importe quoi pamba message wana ezoloba nini ngai ona sala mabeli napesi mwasi mabeli na kofungola matrice te mpona tia mwana bandeko Deutéronome 7:14 ezoloba en Israël n'aura point de femme stérile ni celle qui avorte. Ntango nzambe akeli mwasi se atie kati na ye bakapasité nyonso ya bomwasi, ce qui veut dire mabota eza kati na ye. Toyebi likambo ya ndeko na biso Sila Bisalo ndenge nanu aboti te ezalaki sujet ya ekoma sujet ya moquerie mpona bato ebele mais
Ngana eka na bino que très bientôt là bokangamino pe boka soni parce que message oyo eza en cours, prophétie oyo eza en cours, ezolata nzoto ekena kokokisama. Kala te bokoma data lelo bomona sila bisalo na liboma kovimba awa. Sila bisalo bomona ekala te awa mams pomba sene aobala awa aza kobota bokokamwa. Na continue message wana. Bande commission eza pour na ko encourager mutu moko zo kanga. Sur son de ma voix nano botite. Ozoluka mabota nano balite nzambaza. Eloko fo yeba ke surtout pour la bana basi. Mobile akotula. Mais moi ça salama pas tula te pourquoi? Parce que moi si ba kelaye pour na mobile. Raison on nzamba kelela moi si. Ezala pour na mobile. Ni tete mobile nzamba kela moi si te. Donc tant nzamba monique non mobile ozala solitaire beauté fois aide semblable ba keleli moi si. Donc ce qui veut dire yo va me retourner te. Nza bien aimé na encourager mutu moko mwana mwasi moko zo kanga. Oluka mabota. Na yebi to sali combien d'années tu n'as pas d'enfant. Nano concevoir te. Ya sepela. Parce que Bible zolo va stérile réjouis-toi. Toi qui n'enfante point. Et étant tes limites, tes tentes. Pourquoi? Parce que le fils de la délaissée a la plus nombreux. Donc moi so baboyi po soi-disant obotate. Obota bane belé oleka. Okut ba préféraki. Maman langa joie courage. To yebi ke ndongo na biso moi si fingami pas continuer ko fingama. Aloba ata répondra te. Et ça la ke pasi. Mama yo finga bikomba nzamba limbiso po soko yebaki. Ndeko nanga ko finga moi sana problème mabota to moi sona na botita luka bana. Ezala neti ko boma mutu ya kotala. Bino bato sala ba marambo que le Seigneur vous pardonne. Pour vous vous croyez que point faible hein? Neti maman na biso bitoka toko yo. Elo ya moni ya malamu ya ko finga mutu yango wana. Ba bitoka toka komi tungisa te. Ndama ko s'en charger na yo. Ndamba ndeko misusu. Oyo musala no ya ko finga basi ona baboti te. Je n'ai pas encore fini. Là, le témoignage, moi, comme moi, je suis moi, Mundele. Koko moi, Mundele, soit 75 ans, tu comme bota. Et. Normalement, il fallait la télécharger en ouais. Ouais. La télécharger en ouais, non, c'est la émission sous. La chaîne, non, la sous. Bande, on a eu ceux qui n'a sali moi, émission, mon pouce, ça, non, mon laïté, ça, pour nous encourager. De comment si moi, on a nos botités. Nzambazali. Message wana trop tia continuité nango. Message ezaki nzamba oloba. Si là un appel à nzambe. Soka répondre à l'appel wana. Nzamba kokisi ba promesse nyonso. Si la répondait déjà un appel hein. Si la répondait déjà un appel. Si la teyaka. Auto mon la vidéo moko. Et je crois la chaîne est Gabi hein. Normalement il fallait qu'on a téléchargé mon morceau na tila bino na suka. Donc, s'il a déjà à moi, l'ensemble répondre déjà à un appel. Donc, ce qui veut dire qu'à la tête au monde, on a un bébé. On a continuité un message. Et puis après, tu as chité un biso. Soit en bas, le bosso yaya. Au côté de la MDGDT, on a fait un toi surtout liker. Et quant à moi, dans mon hymne, tu as continuité un message. Ma sœur, courage. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le fait que tu as encore le souffle de vie. Dans mon abat, va concevoir après 17 ans mariage. 23 ans même, yaya. Quand moi 5 ans, 3 ans, 6 ans, désolé, liso. Comment tu es au bota? Bota ma pas ça. Zambazali. Tu auras des enfants. Tu continues avec un message. Alors, on dit que ça va à cause de l'angaï. Ce qui a ça de l'angaï dans le passé. On appelle ça des messages dans les aussi là. À cause de l'angaï. Ce qui a ça de l'angaï. Amen.
akokumisa nzambe na bandeli lisusu mpona explique yango bien mpo ndeko sila comprendre nzambe azoloba kolo azoyebisanga mwana na nga sila oyo moni azoyemba akosalela ngai ntango akosalela ngai akokumba zemi ntango akokumba zemi akoyemba akokumisa nzambe eloko nzambe aloba ena ngai yango wana alors nalamuki cet espace sosolisinga bien à faire comprendre que en fait sila bazobenga ye na nzambe asalela nzambe soki arépondre na appel na ye na kati ya appel na ye akokumba zemi en fait sila aza lokola ane sila aza stérile pas du tout po ane nzambe ye moko moto asimbaki likumwa ane stérilité ya ane ezalaki na maboko ya nzambe azalaki na stérilité mais nzambe azalaki na besoin attention ya ane alingaki ane asala fe moko alliance moko na ye na nzambe bandeko bozoyoka mama mabotano ezala maboko ya nzambe ntango ana komprenaki yango ana ayebisi nzambe boye ntango azolela mwana ayebisi nzambe alobi mwana nga na koboto kopesanga na kopesa yo ye aoza mosali na yo mpo nzambe azalaki na besoin semence wana azalaki na besoin samuel azalaki na besoin mosali na ye mais ifale ana sosolaki eza mwana na nga mpona asala ne makambo na nga te mpona tika asala vi na ye te aza moto ya bato ya nzambe nzambe alingaki a comprendre yango c'est la même chose avec sila eza makambo nzambe ayebisaki ngai nalobaki yango deux fois et même lere nalobi yango babi na nga te ntango napesi yango première fois ndenge nalobaki nayoki kaka lobi nango soki kaka na buto na bakombo loba sila aza na zemi nzoki ezaka message oyo napesaki donc nzambe azobenga sila appel authentique nayebi ke biso soki dans l'église nayebi ke ndeko sila abondelaka nayebi makambo asalaka te nayebi babonne œuvre asalaka te akoki kosala yango babonne œuvre bacharité akoki même kokombaka na église même akosaka babonne église tout ça là c'est bien mais wana eza bainitiative na biso tozwaka oyo ngai nazolobela awa eza appel authentique donc nazosenga na ndeko sila asosola message oyo lisusu oyo nzambe abetisi te oyo lelo bazokritike ye lelo oyo nzambe asapesa ye oyo lelo bazofingela ye ezosala ye motema mpasi soki amonaka message wana te lelo ndeko moko aza na bolingo akomisele message ke nzambe abengaki ngai napesa message wana so tofuye yango ata botuni ngai na kobimisela bino bamessage wana ezomali nzambe alobaki mabota na ye ya sila esimbami na nzambe yo lokola ya ane esimbamaka azalaki na besoin ya semence wana oyo atiaki na likumwa ane ifale ane ayeba azwa conscience asala alliance na nzambe po apesa ye mwana wana na nsima ya samuel ana abotaki bana mosusu nzambe azalaki na besoin ya ane asala alliance na ye aréalise ke oyo aza na liku na nga aza mosali ya nzambe donc avant esalama ifale ye moko ane arépondre na appel ya nzambe akende kovanda na makolo ya nzambe eza ndenge moko ndenge nzambe azosenga na ndeko sila nazongeli lisusu message oyo mpona koloba soutien oyo tokoki kosala na ndeko sila ezali koteya ye na maloba oyo nzambe alobi kotinda ye kaka na nzela oyo nzambe azolobela ye eza sel soutien tokoki kosala mpona ye oyebisa eke nzambe en fait abenga yo il faut kosala pembeni ya nzambe mpo azwa biloko nzambe abombelaki entre autres mwana eloko ya liboso ya monene eza mwana oyo ngai nayebika kozala consacré deja na nzambe mpo nzambe arépondre na appel na ye mpo azwa oyo yango nde akoreussi réussite na ye ezali na oyo nzambe azoyebisa ye basala mpe esekokaki mpo nzambe azo insiste tozomona makambo ezobima na toile
Bandeoka ndenge bino mo bozoyoka mpe boyoki message nzambe mazo insiste mpona ndeko na biso sila bisalu mams. Et donc c'était ça. C'était ça. Excusez-moi. Voilà donc parti mosusu wana eza ya bato mosusu wana baza kotya yango te to na ntina nango te. Et bon encourager sila et surtout bobondela mingi mpona ye nga nabengaki victime de la grâce. Ngolu nzambe asali ye esuscité ba jalousie esuscité ba jaloux ebele victime de la grâce mais Dieu avec elle boyoki makambo nzambe alobi. Et prophétie est en cours. Priez pour la sœur, encouragez-la. Si vous êtes en fortifier vraiment parce que à l'obaraté, oui, c'est vrai, mais batobo ming ezalara et koufeleka la motema. Mabe makasi. Nzamba pese kimia. Boki message, nzamba ko sarate hein. Nzamba ko sarate les amis. Donc kalate to mona mams na bébé awa. Kalate to mona mams na bébé et ekosala susu mitema pasi awa baba misala kofinga kotiola toyebi te cette fois-ci to bakoloba nini. En tout cas ya moke tozali nango mpona lelo yango wana ndanga pambola nanga bino de bonnes choses à vous. Abonnez-vous massivement si MDG était mon frère Sika. Quant à moi, la cima, de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker et surtout partager l'émission. See you, bye. Merci.